Oyo so la papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Ta makamonisa boni bomi pengo. Isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama Yonde ojali mama ya mabota. Sika wa tango yikoki. Amenta lobaki aboni bisa mokili. Tango wana oyo ezali maloba nyonso papa alobaki ezokokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Batata na ba mama balanzi ya menga makimbango télévision bana tata nzambe nkolo espeta molimo santo bomesana kolanda biso na mokili mobimba uta lobi mardi na 12h40. Donc toyakisaki na bino départ na biso omboka Kinshasa précisément na kati ya Pascal na Tchangu awa boye tokomi mokolo ya jeudi pratiquement 8h20 na tokomi kaka te toali kokoba na nzela ba difficulté mama fana na kolakisaka bino kozalaka ebele butu moi bomoni kaka bilamba tonataki lobi ndenge kaka tolongolaki ti siko na tokomi te esika mpe tozali kokende na tokomi te tozala na makadame tozali kozwa ata nzela ezali molai ezali kozela biso kasi nazanga moko te équipage ezali molai ndenge na mesana kolakisa bino voyage nyonso na kosololaka na bapassager tokosololaka biso na biso po tokabola na expérience yango ya nzela yango wana sans plus tarder papa cameraman batata bazingai bazali epai na epai to solo na biso pamba te totelemi tozomona mpe motuka ndenge ezalaka na bacaprice nango bandeko bazali kosunga po kala te tozo kokota nzela mabele kuna nde mama ya likama mbuta mbote na bino oza voisin na ngai ya place tofandi na place moko oza kokende yenge nazonimba nazokotutaka yo mokangi kaka motema biso ye na nzela depuis lobi tolongwaki bato bandeko baali kolanda biso liloba na bino ekozali nini par rapport ya expérience ya nzela ya pasi oyo ya bulungu tozali kokende. Merci mama mpona maloba. Nzela vraiment eza pasi trop surtout ba barrière elekani ebele ba barrière ebele. Mboka moko nayebi te on dirait biso bato tozokende étranger mais soki otali mawa trop nan tokomi te mais ba barrière na ba barrière tolali sans condition donc na barrière bakangi biso tolali wana tolala ka ndenge wana banda 21h ti na 5h du matin baye kotika biso vraiment mboka tozo sepela makambo boy te bakonzi bakotala pe makambo ya boy eza bien te ba barrière vraiment balongola ba barrière lekani ba bureau moyen te na yibite mbongo nyonso bazo na banzela soki ezokoma epa ya mokonzi ou bien bakonzi nyonso toyebite nzela tomoni mwa malamu bakomi koretouche yango bazobongisa mais toyebite esika tozokende liboso ekosukela biso ndenge nini voilà matondo mingi tozali kotala kaka esika tozali kokende mbuta mutu kuna pe na banzi ya kozanga liloba te Alexa micro mama basi balembaki na bana encore voyage toye bana batondi meke vraiment merci madame mpona maloba nasepeli makasi na image lisusu ndenge oyeboye po totalisa bango ndenge mboka na biso ndenge ezotambola vraiment nzela kaka ndenge noko alobi eza nani ebongi te po soki totali tala mabulu babongisela biso nzela ezala pe bien pe suka awa te ekoma ti bulungu soki makadam mpe ekomi ti na bulungu ekozala bien pasi makasi mpona babarrière oyo bokolongwa moke barrière toza baétranger te quand même toza bakolo mboka mpona nini bakoki konyokola biso boye mpona nini boye moke babimisi mbongo moke bakangi bango mbongo moke mosala yango bakosala wapi bénéfice yango bakozwa yango wapi ndenge nini bakosunga biso bato baye kosunga biso makasi ndenge bazwaka biso kisasa ti bulungu kisasa ti kikwiti kisasa ti boye nde basungaka biso mpe ezalaka nzela kosunga me bakoki kotungisaka bango boye te merci na bino oyo azoloba ndeko na bino frère Mayele Mavula moninga na bino ya monam lu l'éternel papa Patrice Ngoyi Musoko merci madame mpona maloba matondo mingi papa yo zali Mavula oyo tukenda komona kuna na pukulu CCT voilà balanzi ya menga makimbango télévision tozali kokoba na mobembo na biso ndenga mama falo na kolobaka tozali kotika bino
to découvrir ndenge kaka papa lobi mai mazali koleka kozela biso liboso toyebi te tout wana tokangamaka na potopoto bomonaka mutuka ndenge ndako kosekamaka tokataka accident tout toyebi te zelo kozwa biso bantango boni depuis lobi na 12h ti lelo na 8h toza kaka nano na nzela zelo kozwa biso combien d'heures biso na bino totikala wana elike na biso ezali ete bino bakonzi bayeba kozwaka libaku ya kolanda émission oyo na nzela emenga makimbango télévision esika pitoko kosala évangélisation mais aussi kopanza sango na bandenge nyonso kolandaka biso bokomisaka ata sango oyo bacombattant bobundelaka pe ata baprovince bokenda epai na epai bozali penepene ya bakonzi bobundelaka baprovince na bino po pasi ya bulungu eleki Congo intérieur ya Congo nanu eza développé te intérieur ya Congo eza enclavé toyebi ke tokala biso tokalaka politique église ki mangisa tokozalaka politique mais soki toyeko kobeta kelelo ete bandeko ba communiquer ndenge boyoki boye ekozala motuya mingi vraiment ekozala motuya mingi soki pe eboti mwa fuinda kisandenge papa Blaise alobaki ete makelelo bosalaki liboso maman Falon ekomelaki bakonzi moko ya ba député na kati ya Bulungu bazwaki initiative batindaki tracteur baraboter personnellement tozuleki mbongo te kasi tozwaki satisfaction makasi po ete bandeko basungami au travers émission na biso soki pe mibale ekozala lisusu ke goudron elanda likolo ya rabotage wana ekozala esengo mingi kasi biso na bino totikala kaka wana napesi mbote na papa Beken Satuzola esenga mama Falon olelaki tour liboso okei lisusu mbuta nakosala nini nazongi susu révérend Marcel Batosidi papa nazongi susu sala nazozonga bakoka minene fona mela poli bumunzala merci totika na nzela merci beaucoup to découvrir zelo lolenge kanyeza limatondo mingi Combien? Oui, 1000 francs. Pourquoi 1000 francs? Congo central.
Voilà, mutuka na biso yango na na sima. Ba landia menga makimba en télévision nde na expliquer bino. Nzele ezali molai et ko empêcher maman Falon te pour que asa la découverte ya ba mboka oyo ezali pene pene ti tokoma na bulungu. Nde yango na bomoni tokomi na mboka moko boye kaka. Totelemi kama mamba mituka nde toyebisaki bino. Mais maman Falon na bendani parce que ça a besoin de découvrir mboko bazali ezali mboka nini. Bambuta mbote na bino hein. Nga benga la komba maman Falon naza journaliste et menga makimba en télévision. Chaîne et pas yo habito panzaka sango tata Simo Kimbangu na cadre ya découverte tozoli biso ko kende bulungu totelemi na mboka oyo na moni bino na bite na posa mpe pa bakolo te mboko tokiti eza nini eza wapi basala nini ba vivre nini et puis bango moko bazo na kutana bon bazo ko sala benini micro ezali ya bino caméra na biso ezali ko bino bo communiquer bo pesa biso na nokombo. OK kombo na ngai babenga ngai na kombo ya Robert nazaki gardien ya antenne zina ya kati ya bwana beto ake Punza Campel C Punza Campel C maintenant na balosa na antenne aforo comme gardien antenne aforo comme mais na osala soute na za déclassant comme na ngai ko sala mwa do mimbongo mike mike comment que c'est de mener oyo mboka na bino mboka na biso yango mboka ngo babengi yango ni Punza Campel C Punza Campel C OK na kati ya Punza Campel C bo vivre ndenge ni awa mikolo yo tozo sala misala ya makala à part misala makala ezana coopération musute oto tozo sala comme diamant noir makala nde ezo sunga biso na misala ba séjour na kati ya mboka o misala makala donc commerce na awa mode de vie na bino ezanga par rapport ya saison oyo biloko bozo bimisa saison oyo eza makala na ba fufu mafuta mbwengi même tout ça bisiloko biso sala na kati ya mboka wa yango wana masanga moto chembere wana yango nde eza na kati ya circulation na kati ya mboka yoto eko ede biso na bamwa na nzela oyo ya passe bebo bimisa nde ndeti boye allonge on a combien allonge oyo ba séjour oyo komi 30 eza 15000 francs awa na kati awa 30000 allonge wana na mutuka bofutela rango tike boye bon na mutuka 28000 francs owa bimiso banda wati ekomaki donc 28000 francs. D'accord papa Robert ezali na biso esengo nde tobika totambola tokopesa pe papa na micro. OK merci la biso pe biso pe historique mboka ngo à vous commandant Charles c'est peu pour sur biso to mona pe. OK merci maman Falon ngai babengi ngai et monsieur Charles naza agent à l'état awa na utaki bulungu batindanga yawa on vit avec les autres ici andeko Robert mboko babengi yango Punza eza mboka ya mutu te c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été fabriqué par ya ba portugais ba belge comme ça donc tant bayaka banda osomba mafuta na ba mboka différente alors ba sepela ki ba chamwa base na bango awa du fait que bato balongwaka na bamboka na bango baya kotekela bango mafuta parce que eza lokola acteur moko principal hein oui uti bulungu zoko relié na prince dans la nationale numéro 1 pour que kende qui chasse alors à ce moment là les belges ou les portugais ont voulu installer ils ont un endroit moko ya matériaux durables quelque part et malheureusement magasin voilà ici kabanda ocha makayabu la sardine, tout. Malheureusement, quand ils sont partis, quand Makambaza réalisation et salami, et les choses ont été négligées. Alors, totalement, Vandaka, et ils continuent la vie. Voilà. Donc, nous vivons un peu difficilement. Nous en avons beaucoup, nous en avons désert. La vie est vraiment difficile. Ce qui tombe, ce n'est qui chasse à thé, et pour trouver qu'on y a, ils passent. Bidon en maille à 25 litres. C'est 1000 francs. Vous avez une source source ezali. Mais source moko, ils ont quelque part. Maintenant, ils ont un ngomba moko, ils ont pointi. Il faut zala. Il faut piquer à peine pour que matangomba na 25 litres à maille. Donc, ceux qui ont quitté aux 1000 francs, au pays bandeko baza disposé, bah écoutez que le bidon
ya mai. Courant kutu loin de là kutu chata idée. Courant ezalaka te. Pondu comme temonaka makambo. Oui, a pondu emonanaka. Mingi en tout cas to salaka Thomson. Mambisa mai ba baza mazipa. Ake ba pepi ba ye ba tekeli bino. Ba sombi kuna ba ye ba kolesa mboka. Bilanga ezali. Kaka quelque part ezana kati sobe, ezana zamba te meza bisobe. Donc awa ba produisaka mbwengi. Si vous avez besoin mbwengi oye. Nga za besoin mbwengi kosomba te ya okabela. Ya okabela. Malheureusement période période de makala. OK. C'est la longe nga longe. OK, nde makala mtezo battre record. Donc ceux qui ont besoin ya makala en tout cas c'est facile. To benga ngo bibungo. Donc sac presque normal. Moins loko kuna plat forcé. Ouana. Bon c'est on est allonge. Donc 1000 francs. Pesi bango batomboli ba chelo na mutuka. OK. Oyo nde tozo bongisa ngo pour que kende ki Kinshasa. Donc comme ça ndenge telemiana pour que balongola ba chelanga na mutuka. Il faut afuta 28 000 francs le quoi transport. Na 1000 francs ya tora ndenge oyebeli. Qu'est-ce qu'encore je peux vous informer ici? Oui, ça comme mboka moka muke, ça kaka ngabenga ngo ferme munene. Mais ça penza mboka te parce que mboka au cimetière ezalaka te. Ndenge na utiko loba soki mutakufi chacun bazoza corps na ye ba memi yango na mboka na esika uti. Na oloba bien ngene zeloko moko fabriqué par ba belge ou ba portugais. À distance à Moulaye alors. Mboka bato ba uti. Non, mboka moka eza à 2 km. Mais awa cimetière exacte. Mboka permet to ko mema yo soki mboka eza musika to kundio na. Lokwa biso ba paya boye. So ina kufi awa. Zana mboka mo boyo bango ba kolo mboka ba jujage non so mpaya kufi. Basala ba négociation ba memi corps na yo. Mais sur place, en tout cas, cimetière aux aides. Mais au début, vous avez agent à l'État. On dit que la condition où président que bien bagage à l'État, est-ce que beaucoup de rappels sango na autorité au bazar habilité pour mettre rappel moi moké ko tira la liste surtout que ça terre moko principal. Maman tolobaka yango mais comprenez pas avec notre pays hein. Informa ka tolobaka. Nakasi bomoni tanzela te. Mabe makasi. OK. Awa kutu heureusement que le président de la République a lancé une opération moko bazana ko réhabiliter nzela. Mais tango ezalaki liboso. Maman, c'est vraiment le quoi dans période de langabo. Vous senti que zelu. Allez-y, vous avez presque na débit. Vous avez fait presque 7 km du boulevard José 7 km. Ende bo progresser ti bulungu en tout cas beaucoup tana ba bande de sable que bité bolali lisusu wana na bandi bulungu atati 20h hein à 20h musika 20h musika c'est mutu que tamboli bien ça après 4h du temps ou 5h du temps on 11h le quoi zélu zévelé en tout cas vous pouvez même aller vers 16h 17h attends mais mbuta ya kobakisa ezali Yakobakisi ezali te mais esengo ndenge osali biso mwa interview c'est ça rien surprise aboye en tout cas depuis que c'est village tout le monde a un journaliste ya osala biso yo papa Simo mboko ezui exclusivité en plus posto c'est que bozo leka mokili mobimba ni ba c'est ça c'est ça kili mobimba doso na koti na YouTube menga makimba na ko menga makimba OK so bandeko bazali bambote na yo kokoma tina tikeli yo meko ndenge za bongo mena na pesi ndeko nanga moko aza kimbangiste avant de la mission Vanga monsieur Mbuta c'est na ko benge pasteur hein il encadre un peu bateau beta voilà. Donc c'est lui vraiment le responsable. Azana Vanga vraiment na pesi mbote mingi na famille mobimba je sais non sont des
Kimbangiste. Eza pe na école Kimbangiste eza école primaire. Ya soleza musika. Eza yango na ba directrice Somari bazawana. Je crois que vous avez biso sengo to mona ngo. OK. Ce boketi biso eza biso zo biso tana kilo te. Merci papa, toke ina biso. Voilà, bandeko balanzi wana tozali en face ndenge bayebisaki biso na bandeko mibali. Toya kokutana mama directrice ya école primaire Kimbangiste ya awa ya Bolongo. Mama, okoloba na biso mwa liloba. Kombo nani? Merci. Kombo nanga Muyiti Ngiama Yvette. Naza directrice yepe Kintwa Libar Punza na mboka Punza. Tosepeli penza mingi po bandeko baye ya sikawa. Toyambi bango tosepeli po na papa Simo Kimbangu ndenge elobeli na ba famille na biso ba mabota na biso na bana classe na biso ndenge bayaka vraiment toza na esengo makasi. Merci. Mama yozali mama directrice awa ekolekelaka ndenge nini na école oyo kokambaka awa en tant que directrice ozo kosala mosala monene kokamba école primaire ya mboka oyo? École primaire ya mboka oyo eza école primaire Kimbangiste. Esengo tozalaka nango na papa Simo Kimbangu atia ba école mingi mais école eleki penza na Congo na biso eza école ya Kimbangisi. Liloba na ezali nini ya suka? Liloba na biso ya suka eza ifale bo pesa biso pe maboko neti ba école na biso internet totongaka biso moko soki école eza kitoko te to lingi to soigner ba école na biso nyonso po bana biso bazala ligne. Merci mama. Bambote pesi na nani? Bambote topesi na Congo na biso mobimba ya papa Simo Kimbangu. Topesi mbote pe na ba konzi na biso baza liboso na province nyonso esika nyonso ezali. Merci mama, to sepeli mingi. Merci. Wewe anaitwa Sasuni. Nechi ndaka chaleo izala kati kuna. Lazwani tuswana. Oyoki. Nzambe. Molili zela kakati. Zela kaka. Semi bavangi libando zuli puto tandi. Azo batu wetu ngwana ba okende siko ngawa na tandali tandi. Oza bibi biso to kona bazaga basini bale bazaga basini. Banda biloko esilenga na mboka wana o esika to kanga makiwana. Biloko ko lesili bano amike o ese ba vanda ti soki ba kolonga 20 re banite. Soki 21 re banite. Nakene makolo sitena koma kaka. Chuchu. Chuchu. Hein? Lembi. Tete. Lembi na yambe. Temetu banki. Pa. Ovandi boye nini ko? Na lembi mama mutu koyo pesi biso pese na ba zel. Biso tozana ba député na biso. Mais nazo comprendre te pona nini bazo bongisa nzelo yote. Tango na ba élection na bango yeko zala ndenge nini? Vraiment. Alors yango wana nazo yesa bango ba bongisa nzelo yo. Bati ata matadi pam. Banda lobi na 10h to longa. Vraiment to longa musika 10h mobim. Nas tara erwana bulon to kominano te. Si on connaît to zabe to koma bulon anti erni. Wana ba 20h. Oyo kangami. Wana biso to biso ndenge nini? Ba 20h na suite. Kasa to longa kana so 10h. 10h to longa mais na siko to zakana nzela. Na bana bana ba lembi bana ba zolela ba nzala ba moy tout ça ba toka bon tout ça ndenge Atika bati mulelelo. Bati otini. Balangira
chef ya kukulu sese mboka oyo tolakisaka na bino tokatisaka ebale tozwi bamoto totambolaka bino te kaka kokatisa mai te toza na bakoli eza na motuka esika tokita bozwa ata mapapa bomemela bana na pamba te yango biloko nde na ye kotika na bandeko bakanisaki ezali mpenza ya bino te ezali biloko ya centre oyo ya DKS ya bulungu yango wana kasi ntango nabetaki mbela yana bamama mibale basimbamaki motema naza na basapato mwa mingi bango bakotikala na ndambo bino mpe bozwa ndambo bokende nango kuna po nalobaki na kokota te bamoyen esali biso mpasi kokatisa kozwa bamoto kuna achef mpe azawa seke tokutana na nani nakuta na agence kaka atokutaka na tongo mponga na kozonga samedi tozokomela te tozonga samedi tokutana tongo makasi wana azolakisa ya bozwa tozwa kolela to comme ça tokenda merci nzambe yoka kolela namoni oka na musika ngabi madile kama kolanga nyonso tozaki biso nyonso wana namonaki pa lubulu wana lobi aye kotika bango ngabi mafalo na lobi okemona na kaka kuna tala kutu chance koyeba te mutumba bino bozwa yango bino boza ananas biso toza na GBT likambo te comme ça tokutana oza numéro na ngai te naza suna numéro ye dezwa biso po kobenga biso tokita na territoire wana na paroisse na biso ya komanisa mpona tolala alelobi na ntongo topesi biloko wana ngai eza nango likolo bakitela kaka esika wana eza na se ya bashe te Bonsoir maman. Maman bonsoir. Papa cameraman tika ko. Maman na moni o vandi o lembi ndeti kaka. Osoye na mutu likambo ngoni nezoleka. Sala pasi tonzima o panza sa umbuta. Mukumba pesa melaki ngai. Ma Violette na kino tika ba charge na za na motala nzela depuis lobi na 12h. Longa Kishasa. Si c'est comme tu comme 20h jeudi depuis mercredi on te comité. Koliate, kosokolate, ababilo anzelo bozomona. Kote lo bande mutu kombeza mabeto ni. Ah papa nyonso na mutu kana nzela. Ah bon. Musala ya passe pese mena bana ya bato. Ah pamone na yango passe liki na biso zaliete. Sacrifice yo nzamba omona ngo pe ya obosa na biso te po ya lira nyonga mutu te. OK. Merci. Merci papa. Preuve oyo eza ebakisinga ye plus na vie. Na ebite bande kwana. So ba oza opportunité o na nzela ni kasi ngai nzamba sali ete na nzela ya akodi o ezali bonga association communautaire de développement intégré de lokwa na zali moko ya ba attaché de presse pour na kati ya ONG ba ponaki ngai pete na ya ko accompagner bango na kwa kosala expertise lokola kumba na pesa ya kopanza sango tant na komaki na katikala ki baba te tulakisaki mokili momba ba image réalité toyaki kokuta tokatisa babwato eloko nasala jamais na vie natikala komona te me nakatisaki ebale monene na bwato tataki mbango azalaki na contrôle tokendaki na kimia tozongaki na kimia lelo lisusu na ndenge bandeko balelaki pasi babelelaki moko ya bana tata nzambe asimbaki motema bazali ebele papa simoki mbango kiangani ya kosimbaka mitema bakosungaka kasi toro ekoyaki na ngambo ya maman Violette Luba ndalobaki te maman falon cri d'alarme bandeko ya centre eza na kati ya paroisse ya tata nanga DKS bulungu eza na pasi na kotika yango solo bongo te asalaki mwa koli na bakisi na ndenge basengaki bagrand babiloko ezali bapoire mpona kobenda bana bamai donc condition ezalaki ya pasi asalaki mwa koli wana nde asindiki ngai mpe naye kotika yango nga mpe na ngambu na nga mpe natikaki ye pamba te na bite mama yo posali ngai mpe na kotika te nga mpe nabetaki kelelo na bamama oyo tozalaka na groupe WhatsApp oyo tokosololaka ndo monaki mpe mama Alice elongo mpe na mama Falon base motivaki
elongo na maman Dorcas pe na maman Charlène opesa biloko o bana na bango balata kabilamba mapapa basaki ya classe ba uniforme oya kala balata kasusu te bayaki nango nyonso ndo moni salaki bifunda na ozo komona na ba image wana papa to kanisi yango poli nyonso de façon que toi ko assister bandeko to ebi kezali mingi te to wape ko satisfaire bato nyonso te même ki oyo monani ata moko to mi batanda ko moko soko bazwi ata sapato pamba ane basombi sapato te grâce ya menga makimbango grâce ya bino ba mama oyo bopesi biloko ya bana na bino ya ndako grâce ya maman Violette ko délégué menga makimbango baya na mboka oyo ekozala esengo mingi tant ba ko sepela nzambe elinga kesika esengo ezali biso tokozwaka mapamboli ya mwana bandeko oyo tamsusu nan ba sali expérience oyo te soki epesa meli bango ki akuta une opportunité wana akene na intérieur ya mboka bela tata nzambe kota mabondeli senga ko hésiter te po nzambe aponaka moto na pamba te likampere na vie ya moto na pamba te ezali expérience makasi ya vie. Voilà papa. Merci maman. Tala kuna moto tala alors moni makambo ngo tala makambo Salut bien. Oui, c'est tout ça. De lobby na 10h. Autre commis de mercredi na 10h au jeudi na 29h. Tu obi mara bulungu te okanga mara okanga. Ne ta be lora batu mo ba kende so Équateur. So ndeni da to c'est tout ça ni. So ça te kota. En tout cas, voyez, maman. Service yake zola bene bakusenga banti sana kusala matala banti toma bana bilanga na bunde ya nsangu bena. Merci mingi papa bateli biso utatongo mobimba tobima tozala bato te totamboli banzela ndenge na ndenge tomati mituka tokoti bamoto tokati baprince mitala bolongo na okomisi biso lelo tikokoma lelo mikolo boni papa moto moko mokila okoka kosala yango te yo nde nzambe moto okokiseli biso yango tika ozala lokumu nkemo ezala paye na yo. Merci mingi tika bana no bakomeli biso na kimia toyambi bango na kimia na komba tata mwana molimo santo amen. Maman Falone. Maman. Tika tolanda na émission. Ya solo. La Febe. La Falone. Moi la dirigeante vraiment. Ya solo. Nelanga na selo. Oye na mutu gani ka j'étais. Ça va depuis le lobby à 12h.
En tout cas, menzamba sungi boko na kimia sama batoleki balexi biso kutu molili sikonga pe na bungi toke kitla kuna mwa liboso na jetete to na moni pancarte kanka ngabi to tikali na tunga bolexi biso etikali na sima mono fali oyebisa bango déjà partir kuna ke na kimbangiste tokomi na nkamba tokutani na bato nyonso mena yo tokutani te namoni Eric Enoch na kati ya temple le 27 le 28 nanu toza liboso ya papa nazotala kamerameno namona ye wapi makanisi etambolinga namona mama otate wapi vraiment mwana nazwi ete tobimi toke lobi tokoti église na butu na raisonner nazwi ngabi ate tokomi église kaboye na bandi komona ye kaka tobimi kaka tango tokangi papa kangi amen nzembo ebandi bato abima ngabi te tobimi kaboye na baluka boye na bengi Eric atali ngabi ozoyebanga te oyo nazoyeba yo te ngabi mama pasteur de territoire ya bulungu wala sote bien molesi mama bokoli tosangi yo asepe ngala zalika na kati na salika nosa zali na kati na biro na biso ka wana tokutanaki pe na ba nani oyo papa pied gauche na mama Priska kutu na escalier tomela wana ngabi Priska we munene mwana nga mwasi na sepelaki makasi vraiment na yepe na bisi banke ita kandi na saki belema wana kenda na ngope c'est vraiment mana makoki na biso moko tala kaka to vandaki moko ya bamama na biso nga landaka ay kotala reportage ya centre DKS to sala pasi na sala mo police so que le mo na kiti na agence na mutuka to sala police ma fond de tike koma kala mais les que pe maman to nga pe na so kokate pour charger les alors qui se tike sindiki alinga pe na la katala na beti sete na ba mama ili kola kolia na bachiki bilamba moi bilo no pika ko mona tanto kumba yozaya yo ndenge bande ko na ko yana biso to kutana ba mama ya bukuno tikela inga na sunga ibato fama ba sepela ki surtout mwana moko mokie to tikala ne ba camarade kutu lelo pondu to lambi ye mutayeli biso ya boya pondu na kolia seke yanga kama na moya boya école primaire oya zoka saki ya nunu wana kutu mususu mususu wana tika ko pese moi saki moko boye mama mwana na to koma ba camarade na mama na bango moi sa sa pese moi boye aleka ngate na lobi soki merci ye pananga ekena na mafalon po eutaki kuna eye awa ekeboye yango wana ezalaki esengo te ezala esengo mama mwindu alingi bongo ye abokolaki bana ne na pasi avivaki na pasi siko pasi ya mama mwilo nde bisengo na biso omoni wana nde biso dona bolingo mama si biso les biso so na sepeli makasi vraiment ngabi mafalo na katisaki kwilo mama tant to komi atokangami na moni bato ngakuleta ka mafalo ngabi nene yibinga awa abubo seningai nga mwana chef ya pokulu sesi mwana chef ya pokulu ngabi bilonga bato bebe ni kokanga nani yana kaki longi telo bi mafalo nazotala kaka na mwana mama wapi ngabi tout justement émission mususu totalaki ya nyangara ya nyangara temple ya nyangara inauguration nalobi ok yaka lobi na tongo lokape bonsko natalaki na kokwaso kokati bale na defo pardon na kokati na bato na kozwa bango wapi okokoka kaka merci ozwi bango na moni bon panga bialo biaka na tongo comme ça mamu lo aza kuna ndenge ya koyeba ndenge ya kusala onkaka yango moni to ye mama ouais te mama c'est une casse vraiment ba landia menga makimbango télévision tozon si matondi bomoni mama pasteur bayambaka biso kaka bwena molonga ni na yeti ngongo papa za na nkamba bibiso ye moko toye ndenge tobisaki bino bomoni ndenge nini esali ke tokoma j'espère que ndenge botali nzela ndenge totamboli lobi nde siko bo découvrir fond
ya masolo toyeli ya nini toye kosala toyoki déjà bafleur mapamboli donc nini naza na esengo lobi fo namona bana na ngai lobi na tongo donc merci botikala malamu lelo jeudi topemisa ata nzoto na voyage ya pasi tozwi lobi vendredi toza na bino eloko matondo mingi